kaka eza na sili oza kokola mpe eza na ntango yo kokufa. Parce que ça na motema vraiment surtout c'est au moni Jojo Boye parce que héritage Gisèle atigeli biso ka yango. Vraiment on appelle merci. Na libota no surtout elandi biso pona ko kabola sango oyo ya mawatu ai nango. Biso pe atoza na souci penza liwe azize le pesi biso passe. Yende espoir na tikene zakaye. Pesa ngana mta malamu. Maboko lai. Papa Simiti na maman bozala vraiment na courage. Tamina kata le bota ya papa Nestor Simiti na maman Charlotte Ngamabo. Bopesaki biso autorisation osala makambo avec Nzambe tomekipe tolongi yango. Tika mwana na motema malamu. Mobali na ye abokola mwana. Ezali bien ezali ka ba fièvre aza ndeko na aza mwana papa na ngai. Po Bible zoloba esengo na moto oya yene sika ebembe nde akososola. Émission, Ousma, ingénieur, bravo, bâti ailleurs, et mon voisin, malalié, et mon voisin, Tadiouli. Sejam bem-vindos a Angola Última Hora, aqui é a Tânia Pedro Rei, do canal Caminho Certo. Então estamos aqui na Rua H, Zela Maria Simite. Estamos aqui acompanhando o funeral dela. Estamos aqui, uma perda que nós tivemos aqui neste momento. Estamos aqui, a família toda, amigos, a apoiar no momento da tristeza com a mamã Gisela. Então, vamos ver como é que foi a caminhada do espaço, das pessoas que aqui se encontravam na noite, no dia seguinte da noite. E também a caminhada também da morgue até a morgue, como é que foi. Então, por favor, acompanhe-nos. Mexicano de Jesus nos dá imagem.
Batakini bakonta nini bakalola mama makambo yesenga mwa condition baba coutume c'est leur coutume biso sango maladi moko ya ntango moke alors maladi wana nde ememi nde alors comme ememi na liwa yango bomoni ke lelo biso na yo toye na oyo esika mpo tokabola mawa na libota oyo bazwi mawa mpo bible elobi tokabola mawa na baoyo baza kokabola mawa bao baza kolela tolela na bango bao baza kosepela tosepela na bango yango nazopesa yo sango oyo mpo oyeba ndenge nini programe ekozala balobi boye lobi nde toza kolala awa yo yebake lobi a partir ya 9h tokokende kotika azoexplike yo mpo oyeba ke lobi à partir déjà ya 9h ou 10h moins code ekolongwa awa ete na ntongo déjà tokokende kozwa corps ekoya na oyo esika et à partir ya 9h ou 10h moins code ekolongwa awa tokende kotika yango na esika oyo esengeli yango omoni nazobetela osete po oloba te ke non esika nakendaki bapesaki nga sango moko te mais eza important ke ngai mpo natelemi awa nazopesa sango wana mpo ozala na yango mpe olala na yango mpo lobi ozala déjà prudent na programme ndenge esengeli. Je pense que wana ezali comme sango oyo eza vraiment malamu oyo azopesa yo eza vraiment important ozwa sango oyo yokanga malamu ndeko eza important ozwa sango oyo nasengi yo pardon la nanga nana parce que nake na morke namoni bazobwaka moto kola soso lelo yo koganga koloba me lelo babwaka yo kaya pamba nde landanga malamu eske matanga moto na moto ayaka na ndenge na ye oyo balandi mobali eza oyo balandi mwasi eza mpela oyo balandi bandeko eza mpela oyo balandi baleki eza vraiment important ok bible ezoloba eza malamu nakelisika matanga ekokomplipe nga mpe te vraiment nalisiko natia osongo malamu mpo esunga nga na yo pesanga amen na bino bien babi nyonso ekoleka mais liloba nzambe ekoleka te seke soki liloba nzambe ekoleka te seke nga na yo lobi tokoleka eza important sikolanda nga eloko yana biso na pokwa lelo pokala mingi te molili ezoleka
ntongo ezoya ok bible ezoloba nini naopeso verset na Jean chapitre 16 verset 21 bible elobi boye mwasi soki aza na zemi azalaka na mawa me ntango abotaka bible elobi akomaka na esengo pesanga amen me mokolo akopesa fi na mokili soki mwasi aboti bible konfirme ke mwasi akomaka na esengo pourquoi parce que aboti mokolo moko te moto moko akosepela kufa biso nyonso tukosepela twana na bomoi yo lingaka kokufa te nga mpe mokolo moko te parceke ata obeyeli fievre obondaka na nzambe nzambe esalanga ngoli na bika okolinga kokufa te me makomi ezobala biso eloko eza motuya oyo ebongi ke yo oyokala mpoka lelo mpo esoulage bomoi na yo amen amen tobete to maboko makasi sepelo bible ezoloba mwasi mokolo abotaka akoti na esengo mawa ekei esengo ye ok yokana yebisa yo lobi nga na yo bakoyembela biso mpe kaka nzembo awa bayembeli yo nzembo nga mpe bayembeli nga nzembo pourquoi parce que eza mokolo ya mawa eza mpe na jour yo obotamaka eza na jour oza kokola mpe eza na ntango yo kokufa
Oyo peut-être non kwa kokota sabiso na mabongshi oyo ebonsami aw na tikeli esika ya mbotra miso na soi mais ya mingi kolobeza te mais sauf que tolingo pesa peut-être moins détail muke sur biographie ya ndeko mwasi akufi
oyo Gisèle Marie Simiti oyo azali tata mwasi ya bana azali mama leki ya bana pe azali leki ya bandeko mosusu. Alors Gisèle Marie Simiti azali mwana moko abotami na kati ya libota ya papa Nestor Simiti na mama Charlotte Ngamabo. Abotami na Kinshasa na quartier na commune Kimbanseke na avenue Sia Mataba numéro 85 87 85. Na kati abotami na famille moko ya 7 personnes. Azalaki 6e de la famille. 6e de la famille. Alors abeli penza mingité. Gisèle abeli penza mingité. Sauf que abandaki malili abanda oyoka. Après malili pota libumu. Après pota libumu et balobi abaki na hôpital balobi ezaki typhoïde. Alors presque une semaine à 4 jours kobela belaki. Après yango ba ko sele transfert na hôpital général ya Kamama. Na hôpital général Kamama yango wana ayako kufa na 22h. Na ine. Ezaki na date il y a le premier, il y a 10e mois et moula. Donc en grosso modo biographie ya o ba ebi Gisèle te réalité yango wana. Na pesi mino merci. Merci na libota na plus na biso c'est moins. Soki comme l'habitude boyebi to keleko kunda. Libota abongisa mwa likamna ya mukie pona kolamba bapa na ye. Mais soki toye to si bayambi yo yaya aweza lopango ya libota te eza ya binote mais est-ce que obango baza ko futela kwa ko sala 2 mois awa te ko sala pe 3 mois awa te ko sala pe 4 jours te fâche favor soki bosilisi osololi okuta na ye yo ozali ndeko kaka bien muto ya yo okuta na ye sala makasi soki tosisi la makambo nyonso opesi ndeko mbote osoli na ye posa nini ozongi e ozala malamu makasi po toza na mboka oyo boyebi ntan oyo ezali ketango eza mabe. Papa, maman, ils ont malade. Amen, amen. Est-ce que tu as les malades? Tu as les
mabongisi na yo elobi eza mabongisi ya libota oyo mokolo permettre service oyo toli kosala tokonfiango na maboko na yo mpona lola ezala service moko oyo koma bénédiction mpe koma kimia na kati ya libota nyonso oyo tokodeklare na se yobi na likolo mpe todeklare yango na kombo na yesu masiya oyo oza nkolo mobikisi na biso le sauveur de la croix toli bongo amen. azali kama oloba te azaleki bazalaki na mobali na kati ya ndako ndenge tipike mobali na mwasi nde bazalaka nzambe asengi ye atambola na nzela malamu akina obongisela biso mpe esika atika mwana oyo na motema malamu mobali na ye abokola mwana apesa mobali na ye courage liloba oyo ewuti epa na nga te plasi mobali akotaki epa wa papa epa wa mama ndenge maloba oyo fami basengi mobali akuna mwasi na ye napesi mwana na maboka ya papa abokola mwana na ye na kimia eloko moko ezala te na suki wana tana tumula mikona tana loba tana pusala opesi na mwana oyo za mwana ngai bopesa ngai na motema malamu ye nde espoir na tikene ezaka ye bopesa ngai na motema malamu mabokola ye mokoki oyo naya nango nakolemba ata moke te na mobali epuis kotaki yake malamu afungolaka baporte na courage ando opesa ngai eza toujours bongo mpe na kobakisa ngo lisusu mwana ye na maboko nazwi ye na motema malamu mpe bino bopesa ngai na motema malamu ye moto asangisi entre deux famille yanga na oyo bino famille ekufi te famille docontinue mpona mwana ana kati mwana oyo akobenga bino banoko akobenga bamama akobenga bamama leki bamama kulutu bakoko mpe akobenga koto papa abenga batata mwasi abenga bapapa leki bakolo mpe bakoko donc toza kaka toujours famille mwana asante so na kasi merci na soki wana tobondeli nzambe kolo na lola nyonso esami na liloba obi liloba elataki nzoto po ebikisa maloba nyonso oyo elobami na oyo esika entre papa na bamama kolo tikati ya maloba ya kimia maloba ya bénédiction papa zwi mwana na maboko ya baboti na maboko ya bamama kolo oyo nyonso elobami nabiki nkolo na lola tokangi na se mpe likolo ekangami mama bomata bino sute bomata bozela Mama Jojo. Zizele.
Assim acompanhamos a cerimônia de tudo que passou. Eu disse que não fiquem sempre ligados, porque vamos ter os nossos comentários, vamos ter as pessoas perguntar, bem dizer, nossos entrevistados, né? Então estamos aqui com a irmã da falecida Gisela. Vamos falar com ela, vamos perguntar o que ela tem a dizer, a perda da sua irmã, como é que ela está a se sentir. Muito boa tarde. Irmã, estamos aqui, eu sei que é muito triste, não é o momento de poder falar, mas podemos saber como é que você está a sentir. A vossa irmã, como é que ela era? Tu sabe que bem, tu sabe bem, você acaba fievre, a gente quando nós vamos na papa na ngai, lá como na Pauline, na passe na okoka kurute, tu sabe no hospital na Zeli bien, tu no hospital ba transférer biso, azo tambola, azo lia emo na petenyoso, sinde ba transférer biso ka mama. Tokomi na mama akosi pe alinga ngala kota pasi na mutema na okoka te na isa kutu baya na okoloba te na nebite sina okoka to ndeni pasi na mutema kato na okoka te ya na oka pasi makasi nebite sina okuta na Zizeli lisusu wapi ya Iveti yeli eloko sala biso yango yoke Kongo biso tukokunda Zeli biso moko ya yeli na okoka te. Ok. Como o irmão não está a conseguir dizer, é mesmo muito triste, é muita dor, está com muita emoção, perder alguém
próximo, a irmã, amiga, companheira, é muita dor, principalmente nos momentos difíceis que ela acompanhou, é muita dor. Mãe, o filho que ele deixou, qual é a opinião, qual é o apoio que vocês têm para dar nesse momento? Estou akokola eza nzela na biso nyonso soki ezaki eza moto mokili asele boye mpe akolanda akokola tobokola bien toza programme bapesa biso na Congo pa papa epe bagrande sœur na biso epe bagrand frère na biso nde bapesa biso programme toyeba nini tosala mais après matanga place eza au moins osala nini akovanda ngamo mpe nozala wana. Ok, muito obrigado, meus pêsames.
La personne c'est quoi de Guillaume? Hein? La personne c'est quoi de Guillaume? Mas quand j'ai fait des choses. La personne à Guillaume, nous avons tout putain. Tu vas continuer. Mona mama, mbokabana yaya, zambalole, zambelola. Ah, mon ciseau, petit passe. Mona mama, mon ciseau. Okay. Yakati. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, ajali awa na biso ya solo,
ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Oh, toyembelie azanzambe. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Oh Yesu nkolo nanga. Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Oh biso tokomona ye. Soki toko tosaye, tokomona ye na lola ya solo. Epai ya famille papa tanso azali mama pe azali biso tona problème na Zizel te. Zizel aleki na biso toutaki Congo koluka Em Angola, a última hora estamos sempre em sinal, estamos aqui no cemitério do Camama, então estamos aqui, assim acabamos de enterrar a nossa irmã Zizela. Vamos ouvir o que é que o tio ou o membro da família tem a dizer acerca dessa cerimônia que passou aqui agora. Muito boa tarde. Boa tarde. Sim, papai, acerca da cerimônia e a família, como é que estão chocados? Qual o conselho que você deixa naqueles também que estão fora de país, que vão acompanhar essa cerimônia que assim se passou? Qual é a sua palavra? Pelo tudo, eu agradeço sempre a Deus, porque essa circunstância deve render graças a Deus, porque ce qui colandisa ma situation est comme le biso na makasi na biso te ndeko nyonso amoni cérémonie oyo alandi yango po Bible ezoloba esengo na moto oyo ayene esika ya ebembe nde akososola na reportage oyo ndeko nyonso amoni esika oyo asosola na age oyo Zizela atiki biso soki biso toza na bomoi po te nkolo aza na bomoi tolendisama na nzela na Nzambe tomipesa vraiment po te toyebi mokolo te toyebi mpe ngonga te yango na sengi vraiment na famille na ngai nazali papa leki ya Brino oyo azali mobali ya Zizel na famille pe ya Zizel to mipesa vraiment pa na Nzambe po nani akanaki yango nani ayebaki yango nani ayebaki ke makambo ekokosalama na libota mais na poasa tomoni yango esali tomilendisama epai na nkolo afin ke nyonso ekoki koyela biso soki oza na nkolo nde okolonga meme okufi na nzoto kasi na molimo okozala elongo na nkolo oyo akeli likolo mpe na se yango vraiment oyo nakokaki koloba
pote mutu nyonso alendisama na circonstance oyo na kombo na Yesu Masiya. Ok, muito obrigado. Assim, minha chegada de Jesus nos dá também imagem que vamos ser a saída daqui, o complemento até chegar ao espaço onde houve toda esta cerimônia. Então estamos aqui também com a parte da família Zizela, que vamos ouvir o que ele tem a dizer acerca deste momento tão triste, que todo machucou muita gente. Então, mamãe, muito boa tarde. Boa tarde, minha filha. Sim, mamãe. Temos aqui a tristeza. Sim, aqui mesmo. Qual é a coisa que você tem? A irmã dele, mais velha. Então, biso perto usando suci pensa liwe Zizele pesi biso passe. Liwe pesi biso passe tozane sengote. Zizela bandaki maladi, ndenga bandaki maladi, ayo kobenga yaya naza maladi, na kiko tala eno hôpital, na ko tala hôpital expliquer ndenga zobela, azomona akomo sala nini hémorroïde azosumba makila, à partir ko sumba makila, après ayo kobenga na ke na ibise mamanga na gaite na tikali mo malamu te yaya na kobonga na nga biso traitement soko sisi, na ko selo bakisa bokoko, so na selo bakisa bokoko, okoyoka malamu. Après des jours na yo kobenga yaya yo kobenga nga lobi yaya ngai penzawa, santé zanga malamu, tenga bi santé ezao malamu tende noka nazosuma makila nazokoka osumba te ngai bite melaka bakisa mundele soko silisi okoka malamu toyoko koma jeudi na ba 0 heure bayeko benga ngai bayeko benga ngai Zizela za maladi makasi Zizela za maladi makasi Zizela za na pema ngai opema onde ni ko mosala obo na tika kio malamu et pourtant falo bimalelo na hôpital na après na ba 0 heure dans 1 heure bayeko benga Zizeli akufi ayoko kufa to yongoli nzoto mowei to tia yango na mort en tout cas toza na choc penza na mutu. Qual o conselho que você pode deixar às pessoas que acompanharam, às pessoas que estavam convosco desde o princípio do momento que ela partiu, está aqui sempre a vosso apoio? Qual o conselho que você deixa a essas pessoas? Mamã, não pensa que conselho eza liwa ese komelaki biso nde liwa ekomeli biso ezwaka mutu nyonso tu topesaka na maboko ya nzambe mpe mutapesaki biso ye mpe mutaboteli biso topesika merci nzambe azwa lokumu naza suna likambo ya koloba te. Que faz parte da família do marido. Vamos ouvir qual é a palavra que ele tem para aquelas pessoas que lhe seguiram, que também estão aqui para partilhar este momento da tristeza com ele. Muito boa tarde, papai. Boa tarde. O que tens a dizer a essas pessoas que estão aqui a acompanhar-te neste momento da tristeza? Bon, vraiment, on appelle merci. Na libota no surtout lundi biso, on a kokabola sango oyo ya mawatu ai nango ko perdre mwana na biso to bokilo na biso ponga na zali noko ya Brun nga noko na ye eza douleur eza c'est biso passe na famille et puis ce total en tant que mwana kasi na biso neveu na biso c'est pour la toute première fois dans notre famille de perdre un enfant ou bien un garçon de perdre sa femme, un mari de perdre sa femme. Même nous sommes ses oncles, jamais ce problème s'est arrivé dans notre famille. Il est le premier à subir cette conséquence, raison pour laquelle, bon, c'est très douloureux. Moi, en tant qu'oncle de Brun, je déclaré vraiment que l'équipe Malamu va assister biso et l'équipe Kimia Kobanda. Je disais depuis les premiers, sinon les lots, les 10, tous les gens qui sont en tout cas, o conselho que você deixa para aquele marido, o filho, a família toda que estão chocada neste momento, qual conselho que você deixa para eles? Na pesquisa conselho to surmonter na nosso tu na choque no sezana biso. Pour ce Bible le bien biso dans toutes circonstances on a la gloire pas Nzambe. Nzambe mta pesa qui souffle et puis mta sani na récupérer souffle à Gisèle. Donc to remercier quand Nzambe na noso tu lika makolo bezati. Bible le bien so to na belé to zonga pe wapi. Na mabele po c'est fait na biso noso to na mabele. To pesa quand Nzambe merci na circonstances no se continue avec sa famille mais ezale asuka surtout na libota na biso en tout cas likambo sai masute. OK, muito obrigado pela participação. Ok, estamos sempre com nossos entrevistados, membros da família, quer dizer, quem é mesmo membro da família, porque Dori está nos lados dele, perdeu uma irmã, perdeu uma sobrinha, perdeu uma tia, é muita dor. Então estamos aqui com o membro da família. Boa tarde.
Boa tarde, sim. Sim, mamãe, o que tens a dizer acerca das pessoas que vêm vos acompanhar, que estavam convosco, de a morte da senhora Zizela, que até hoje? Eu posso falar em português, mas não é bom, porque nós temos que mandar uma palavra para todas as famílias acompanharem. Eu vou falar mesmo em Lingala. Vraiment, na remercier mingi famille Mobimba, na ndenge bo aider biso na moralement nano, porque tozalaki na moralité lere Gisele akufi, tozalaki penza perturbe mutu na mutu abandaki kokanisa ebele tokosala ndenge nini liwa ebimisi bitima, mais Nzambe aza munene aza bolingo asungi bino bato boza libanda botiki biso te vraiment po boza musika na biso bokokai po boloba ke makoki eza te, mais Nzambe wana mawasungi bino pe asimbi motema na bino bosali bokokai bosala tokundi Gisele na kimia tokundi Gisele bien vraiment Nzambe azongisa ebele esika oyo bobimisi ayoka bino mawa po aza Nzambe ya mawa. Eloko mosusu tokoloba vraiment papa Simiti na mama bozala vraiment na courage. Naebiki kokufela mwana bino bosi bokoli eza lipa na nguba te, mais eloko tozosenga bozala mtema munene kato ya Ivete bozala mtema munene bokanisa te liwa esi eye mutu asi akufi nyonso eleki eleka tozongisa matondo na Nzambe to loba lisusu te po Gisele akozonga lisusu te. Merci vraiment na ndenge bawandeki kobenga biso kopesa biso tozala moral calme vraiment to travailler na non de bandeti suka to travailler bien vraiment na félicité Arnaud aza mwana muke mais aza na courage lokola mukolo po tito sali na ba démarche nyonso tout tito organiser matanga o bomoni ebele nyonso to abatu boye donc amanter motema munene lokola mobali ya mukolo vraiment aza leki oyo bokoki bo négliger lisusu te bozwa ye lokola mukolo po makambo to sali na ye vraiment ata kutu ba chatiaki ata kutu ba boye na boye mais azalaki kaka na mutema munene lokola parent vraiment bo soutenir mwana oyo botika ete bo pesa ye ba fleur ebele bo soutenir moralement physiquement et financièrement ce qui kozala eza penja obligatoire te mais ba conseil na bino po na ye ekozala un plus na vie na ye vraiment na sepeli ya Simon ndenge ozalaki na biso kobanda mwana kufaki na ndenge lelo tozokunda na sepeli mingi ya baleki zalaka ka boye zalaka ya po soki yo yaya ozalaki tembele passe kaka bon. Ok, muito obrigado, mamãe. Vamos ouvir a parte também da participação do primo, tio, mano, tudo. Vamos ouvir o que ele tem a dizer acerca dessa cerimônia que passou. Salut, bonjour à tout le monde. Dépend na Air Bozongo, bonjour, bonsoir. Liboso, ils ont vraiment passé dans mon thème, vraiment surtout c'est au monde Jojo Boye parce que héritage Gisele Tigel Bisora yango héritage na biso yango Jojo Tozanae. Ça vraiment passe dans mon thème mais Nzambe moko azwa lokumu et puis à soutenir bino ba grand, à soutenir bino bopesa ki biso autorisation au sala makambu avec Nzambe to m'équiper to longi yango batu nyonso baza convaincu et puis to sepeli na batu ba ki kotala biso o balanda ki biso makambu passé très bien des ordres de l'équité to si c'est vraiment makambu tout dans le calme malgré ezaki facilité pour maîtriser tout genre ya batu nyonso bazalaki awa to maîtriser bango pe to longi tumba yango Nzambe vraiment azwa le kumu et surtout na pesi ba grand tour na bandi na Nero Smith na pesi vraiment merci grand na confiance au pesa ngale kinayo et puis na moni ya Simon Kawanda ba remerciement Guy Kawanda et puis na moni bino nyonso ba merci vraiment na confiance au pesa ki yango toke na makamti na suka mais on a osenga Nzambe azala na bino asimba bino apesa biso nyonso makasi parce que ça facilité pour na biso oyo nga na betaka tolo na mboko nga na lokola mama Gisele na mboka oyo malgré ba papa na bazale belé nga na mama na ye nazaka nga moko
on a représenté Gisèle na kata mboka oyo. Donc Nzambe apesa biso makasi, apesa biso force, to ba kobokola mwana oyo tia kokola parce que auto tikali nango ezaka ye esengo na biso yeyo. Merci, na remercier Simon Kawanda, Nero Simit, Guy Kawanda, garçon fragile, donc mon vieux Tobeta Penda 4. Merci. Ok, muito obrigado. Ok, muito obrigado para todo o pessoal que nos acompanhou, todo o pessoal que nos acompanhou e também está sempre a se inscrever em Angola à última hora. Assim terminamos o nosso momento de tristeza, o momento do óbito, que todo o pessoal estava aqui a acompanhar, fomos no cemitério e regressamos o momento. Então continuem sempre, você que está aí a acompanhar, continuem sempre a nos acompanhar no Bloco Brada TV, estamos sempre ligados até aí no Bloco Brada TV. Angola à última hora, também estamos ligados, é só se inscrever e comentar e meter o seu gosto, nós estamos todas aí ligados. Então quero agradecer a todos, a Rosa, beijo para você e também agradecer à família Simit, Simit por a confiança que nos deram, por nos contratar. É muito triste ver a nossa camarada, irmã, prima, Gisela Maria acabou de falecer. É muito triste, a família está mesmo com muita tristeza, mas isso vai passar, é o momento, a vida mesmo é assim. Então quero agradecer à família que deu consideração a Angola à última hora, fez essa parte, ligou para Angola à última hora. Você também que está em casa também faz o mesmo, liga para Angola à última hora. O nosso contrato vai estar aí por baixo do óculos, é só ligar para nós, porque vamos estar aí sempre aí para ti. Liguem para nós vamos estar aí para ti. Então Angola à última hora, me chegar de Jesus, cameraman por trás da câmera. Quero deixar abraço para a Xuxa Limeira da Angola, o troféu que nós estamos aqui a celebrar. Muito parabéns para ti, minha querida comadre, colega, muito obrigado. E também quero deixar muitos abraços também para a Yeli, mãe do Xingongo. Beijo para vocês e continuem sempre a ligar para nós, continuem sempre a contratar Angola à última hora. TV Bloco Brada, estamos ligados. Vem, se inscreve, estamos sempre ligados. Muito obrigado. Não esqueci. É Gênia Bravo, grande cameraman. Estamos juntos. Muito obrigado.